Fote kozala ya nani ana luboloko. Fote kozala ya nani Jaco Mudingai. Bozongisa vitesse de croisière. Tindika tindika. Papika mwasi molobeli ya béton de retour à Kinshasa. Boyebi ke nakende ki kosala ba émission na libanda ya capitale. Nazalaki na Goma. Nazalaki na Bukavu. Nazalaki pe escale na Kananga. Pona koma Kinshasa. Nyonso yo faut de la reconnaissance. C'est grâce à Fachi Béton. Bandeko na ngai, banoko na ngai, côté mère, bien côté père, mutamati singa avion azati. Mutamoni singa bamboka mususu ya libanda azati. Musala na ngai, nde mutemati singa ba avion, musala na ngai, mutilaki singa bamboka ebele, avion liboso na mata. Et en titre de reconnaissance, bien sûr, c'était grâce à Papa Chéri, l'homme qui a mis l'eau dans Coco. Donc, Bakasayen va l'élanga mabe. Donc, Makila Nanga et tout le temps, on a Bakasayen, quoi. Un esprit à bien. Donc, Papa Chéri, a memanga na Point Noir, avion liboso na mata, Jibem Piana, Papa na Soraya, Daïda, na Junior, avion ami balé, Docteur Eteni Longondo. Yami Satu Eteni Longondo. Yamine Eteni Longondo. Yami Tanu Eteni Longondo. 6e, 7e, Ezali, 8e, ainsi de suite. Mais na pouvoir, na bénédiction, il y a béton. Moi, il y a Sphinx. Tshisekedi, Wamulumba, paix à son âme. Natamboli, namoni makambu to partager masolo ndamu na bino. Mais naebisa ki bino faute kozala ya nani samba ne olonga. Naebisa bino. Masolo décision ba juge to kweya ngana kati Bukavu. Si boyoki ba tension ngana to vivre ngo boye na kati Bukavu. Oh fief na ye, oh eko inda, bachembe ba video ya lukuta, oh batumbi ba wewa. Eza incident moko salamaka kala. Fait de la citerne moko bobe station moko essence zika ka ba kufaka kala. Ça n'a rien à voir avec l'actualité. Bazu a vidéo bache ya lukuta. Kuna pe tension topé ba point de vue qui partager. Il y avait des Congolais, on va rappeler dans sentiments ethniques et tout. À mon équipe, non, bah donc clouer des konabango, ceux qui n'engagent ceux qui n'engagent bah vrai Congolais, bah t'as la qui peut pas non. Il se peut que Mouturabi soit payé. Azan a tort, à gérer ma bé. Pour bah tout bah zéla qui bah mona. Oh bah preuve, et si quand il n'y a pas de yibi mbongo, comment on a eu yangoyo. Bazuyo, bacheyo gérant, responsable de l'entreprise. Entreprise est quoi? Ba détournement et salami. Moutali bosso ba kokanga et vous avez gérant. Parce que yom de gérer entreprise. Ata yo signété, ça dit que tu n'as pas bien géré. Donc d'office, vous êtes responsable. Donc, na lingite batu bakene boye na boye bakanisa makamba bele ya pamba. Oh, ils en a sens te. Na pris exemple l'émission précédente. Policier, ba peso qui la station essence. Tongo etani ba sadi constat ba buki station. Ba malambongo ekei. Mais ba écoute policier aza na place. Mais ton moniteur c'est ka policier a eu marteau. Toi, tu as arme à utiliser, tu as canon, tu as zolo sur la poudre exatée. Donc, à bêtir ça, cité, à bouquer l'autre côté,
batali ba empreinte ba nini asimba ki ata poignete mais ba yibi dis-moi ba okanganan policier kozala le premier suspect ou automatiquement responsable parce qu'il est là pour veiller pour surveiller comment ba yibi yo policier oyebite okomoko la sentinelle oyo alotela ki patron na ndoto sentinelle patron outi musala hier ko mettre la patron solo patron alotela ki ndoto ndengo zawana omati niveau promotion ezwami na musala mbala mo patron ebisi merci pour la ndoto na yo mais olongwe musala komba yo sentinelle olali olota bo sentinelle alota raté donc ce qu'on loti c'est qu'on l'a laki voilà na yebisaki bino faute kozala ya nani bazuzi basali musala na bango na yebisaki bino makambo yo kobimisa makambo ebele soki bokanisaka to bobombaka makambo na yebisaka bino ebanaki na ba voice oh boye basalaki ba pacte akati ba poala ya mapeka apesi na kinga kati boye makambo bimaki ebele toyebaki erreur bana bino bozala kaka solide pour ba audio, ba vidéo, ba message, ba fausse information ko bima ibele na yebse ki bino. Chers internautes, bozo na ba conséquences ba décision ba juge, ba tribunal oyo, procès oyo. Bomoni ngemi. Obi ki bandeko, to benga bango ka bandeko, poso na bito benga bango banguna. Et ko la comportement mais comment on bata bandundu ba luba pe bazakuna ba Congo bazakuna na kata FCC wana na ina lo banini tangu ba moni vraiment que non état de droit dagi slogan et comme makamwa solo comme palpable ndi batu bitu baby ba moni sikoyo à qui le prochain tour nani mutabi bale ba kosimba directeur ya cabinet côté ki ben kuna kati côté sikoyo yo nani et voilà makambo ebimisi mobulu lelo na Kisasa ba monike bako kende bako kangama pour faire la force tranquille population et Tomoki. Pourquoi? Parce que Minaku a testé. On a un ballon d'essai qui va voter la loi. Il y a comme quoi ministère, il y a justice et comme il y a justice mobile. C'est-à-dire bon, on a décision ni on se besoin. Sous Kanango, il faut pas de la base d'appréciation. Décision finale et où ta na ministre ya justice ou azali membre ya FCC. Tout ça pourquoi? C'est pour protéger les voleurs, les détourneurs et des assassins. Mais pourquoi vous voter la loi ya malonga te banda bokota vous senga pe mbongo e bakisama yango yoki lelo indi balobi ke non FCC accuse la police et l'armée d'être derrière les combattants ou la population. Pour les policiers, ils ont et puis, ils ont $2,000 à chacun. Ils ont voté à telle loi, malonga ezate. Depuis Bazawana, Masona Bamakangu, Kaka Kolongola Batu ya cash, Kabunda Longwa Kaka, mais yongo qui vraiment peuple vraiment ba vota ki bino ba député pour na musala wana yango bokendela ikuna mission na bino yango wana ya kolongola Kabunda ya ko voter ba loi pour justice et dans son sens état de droit ekufa et comme na maboko ya individu yango bomoni lelo na Kisasa ba moni oyo ba moni pe silité et ko sila pété na ba mama na ba tata na ba na ba lamu qui ba comprendre donc ça dit muto iba na ye
ndenge bozalaki na ba 18 ans na bosali ya pouvoir awa bomoni ba mutu ayibi mais azoleka na ye pepele na ba jeep azotambola comme il veut na tranquillité nyonso te. C'est fini. Bon voter ba loi o ezali na intérêt ya peuple. Exemple sur la propriété. Exemple que mutabwa ki papier na balabala bakangiye 6 mois de prison. Par exemple. Et vous verrez propriété comme na Kinshasa, to pe na ba ville mususu. Bango nyonso ba vandi awa na paye di pe. Bazo ba loi ya malonga te. Botala quand même, hein? On a outil Goma. Botala quand même binomoko ville ya Goma. Na filmé ville ya Goma. Bon comparer ki sasa, est-ce que bango no ba vandi yawa? Ne ba mambunda soki matumba na donc tout ba vandi kuna FCC tondi kuna biso majorité ya nini? Botala bande kona biso na Goma. Comment baza organiser? Boko copier te. Ba député. Boko copier te. Na Goma matiti ezala te ba kombola kakaka. Ngana kocha commentaire te. To comparer hein? Kinshasa na Goma. Boye bisangai. Eza polémique, polémique, na lebe da polémique. Eza polémique. Mais loyal. Bon comparer ville ya Goma na ville ya Kinshasa. Wapi ville? Otoko benga ville. Wapi na aspect. Si je parle le même langage avec papa na on monte. Lui, il s'appelle Mike Luzoladio. Kama lobelidi.
Bomoni ba image et lobby yango moko, c'est grâce ya Mike Luzoladio oyo asimbi bongo régie ne a balancé image wana. Bolobi nini? Bo commenter. Na Goma, oda intérieur, na Kinshasa. Siège, il y a une institution. Bo comparer. Ce qui te dit Goma, to tindiango awa na Kinshasa. To ba gestionnaire. Ya Goma, ba na Kinshasa. Bo imaginez Kinshasa est commandé. À la place de voter la loi, vous avez un intérêt général. Bango va voter la loi, il y a un sentiment. Balingba prendre la justice en otage. Pour un intérêt à biloko na bango, biloko ba iba. C'est l'homme qui a peur. Tokozonga les sous simate. Les pays avancent, nous aussi. Il faut changer mboka o to kozala kaka makambo akala kaka yango nini yango esi la raté nini yango esi la raté nini yango esi la raté yango bokai mabunda bana ekoloba o ekomi république ya ba juge. Ah oui, république ya ba juge yango kozongisa nzela na kozongisa masolo na nzela ba pesi yo $100 ozo banga kozwa yango ozongisi mboka ekotelema ndenge wana. Tolembi, trop c'est trop. Madame, faut changer. Pour soutenir liberté et la justice. Botika justice et ça la musala na yango. Kabundi yewanati. Vous avez tout fait pour que la justice. Afin na eti. Mais wanate. Ba loi est pour là. Pour nous protéger les prédateurs. Et simbati. Et simbati. Peuple ça télémi déjà. Il simbati. Ceux qui mabanga kaka. Yango peuple le bi 2000 dollars pesa ba policier au bord de l'anzala chaque jour. Ba simba kaminduki. Ba otika basi na bango. Bino bozo la basi na bino. Mais bango bazo kenda la libanda pour ko kengela mboka. Bolo ba te kuna bo voter ba loi pour ba policier ba comme na vie bien. L'armée ngana wuti na este. Ah, tout le monde a soldat. Na este, mais basoda batam na ba chaîne. Ya masasi. Donc mundu ki na ba chargeur ya kesi. Tala kilo lo sodo au monde amado kada anaconda, mais tala poids. Charge à même. Bon quand c'est la bata nengo wana te. Bon voter ba loi, bon légiférer ba loi pour la bango. Car va protéger ba yibi mbongo pour mboka oyo au peuple et do simbate. Mais non, bozaba méchant. Bakadian pemba, ba voix kada. Et ça la raté. Il y a un moment bango ba policier, ba côté ba combattant mais oui. Ba raison, faut pas tika bango di lumbe di. Bozo voter ba loi te pour na bango. Bango bazo ke ndima ko tamola batiki basi na bango na bana ba ye ko bundela pour l'intérêt général. Mais nous ba député na peut donc na moni ba voter kabinoté. Vraiment ba voter kabinoté. Ouais qui ma arrangement. Nsi mwanka. Voilà boss. Les boss SK. Les boss SK. Donc, salutation très spéciale nayo. On a la Tindika télévision. Où ils allaient chaîne ya batutu balingango. Chaîne yo masolo a 4 fanda. Béton yemo vanda rapena donc vandi pena palais royal. A la Tindika TV. L'esprit ya bien. Échange à péter. Boti kakope sa numéro na nga na Kinshasa na batu na ba problème na bango nga ina sali saka bango. Na mema bango pa ya béton. Béton après ça nga autorisation teke ka mwasi molobeli na nga yela ka ngai batwa wa. Bato à Londres, France, Belgique.
bozo ba numéro bozo pesa pa batu bo benga ye yende solution nga mukoli na lobi na télévision awake o bazana ba problème ba mona chef de l'état ba passer par ngai bo tika makambo wana mokonza mboka la muninga na biso kututi na droit wana te na pe na niveau wana te soki ngai mokonza mboka yambaka ngai taki na acte de reconnaissance amoni musa na sa elaka ye nde abenga kinga po asenga ne fils que merci mais na etikali koloba na émission wa teke bo peut-être ma problème on a ki sasa ba passer par ngai exemple banda tongo to coup de fil ya ndeko moko ya mwasi mama na bango atangisa fachi na maternelle imaginez numéro ba pesi e uti Londres muta Londres pesi numéro akutana na ngai ngana me mabango na me na mama na ye et pas le chef de l'état. Est-ce que bodo mon chef de l'état ngonan? Oh atangi sa na maternelle. Donc ye madame wana na bana no atangi sa kanga fachi. De madame ngana mobali te, azana bandeko te, azana bana te. Mais moi na ngoba zo benga nga tala kitoko bijou na kingo, oh tena me pas ya président, mama na banga za ko bela. Akota ndako. Sikoyo tangu batu bako yoka ba enseignant no so batangisa fachi tangu bako yoka. Donc il y a primaire bako bima, il y a secondaire bako bima, il y a humanité bako bima, il y a université bako bima. Allez ba sur mulongo, allez molobeli, mais ma biso pas président. J'ai quelle qualité moi? Botika nga calme, boluki ba problème té. Et comment on a un banner il faut arrêter. Ngana me makabatu pa mokonza mboka te. Na pele mamutute. Na pele na droit wanati, na pele na qualité wanati. Olungomo na mokonza mboka aucun na présidence de la République. OK au côté sa lettre na yo en bonne et due forme. Au sengi audience au commis bako examiner dossier na yo. Ceux qui me konzamoni ke bako yamba yo ngana lekela ikuno te parce que ngana n'importe qui te ngana au niveau na la privé ya béton mais na la autorisation comme makabato pa mo konzamboka ti na boyi prison hein tanga ba ko benga ngakuna boyoki kuna ngape na kosenga daga en direct tata na yo nani e mama okomoka kama deja obota ma wapi enta na yaka na papel ko la soraya na bota na kinkoko na kinkwanga pembe na kiyenga donc na boyi ba problème botika ngai wana la grand prêtre dans makamo belé donc sorry bo pesi numéro na pa ba tuteke mona ye soki ndengeni ba affaires sociales ngana za kunati wana boke mona madame ministre des Affaires sociales, voilà. Tindika ya lelo to kosuki sango na masolo ya opération photo portrait à béton et silité la moni bolali pongi. C'est vrai, numéro na sa ila kuna na Goma ezaki difficile, ils ont les kate ba réseau compliqué. Mais nasi na zongi. To benganaka to continuer opération mikolo zoya avant que le Congo central bomona ngamoko na kosala ba action na Kisasa donc ne kotika ba portrait chef de l'état ba place musu ezate na ko banana na Kisasa une partie au benginga na même numéro dali affiché to solola na ko biso nini ko sala pour contribuer pour na ba portrait chef de l'état exact même na Goma parti musu na moni exact photo ya Fachi faut la partout parce que c'est lui qui engage le pays na sepeli na bana ya Victoria Eleison bana ya King Kesere mene ya tika ba saleli yango de Nzembo photo ya Fachi portrait ya mokonza mboka bakota studio tokoluka ba moyen ni to financer bango to ça na clip
pour valoriser, n'est-ce pas, opération wana somba photo ya Fachi, to pe sombe la Fachi portrait. Merci na Jenny Nayaka Yembe, futur député depuis les États-Unis d'Amérique. Et sans oublier Angèle Mpumbu Angèle, futur député également. Tobo Sanité, association Fachi, béton, solution, le peuple d'abord. Oezo Kambama, na maman Brigitte Kabeya. Oyo non se balingi ba kota ba intégré association wana Fachi solution, le peuple d'abord. Bon, ça va stylo rapidement. 0033 ou plus 33, comme vous voulez, 66 764 62 53. Plus 33 66 764 62 53. Wano ko mon maman présidente, boko ta ebele pour qu'on soit tumboli Fachi ou tumboli ba mama. Bomoni ndenge arrestation ya directeur ya cabinet persi qui peleke c'est na FCC. Bazo banga kaka à qui les prochains tours. Voilà. Mboka ezalaka ne boye mboka ba banga ka yango. Soki bato banga mboka te bato banga justice te. Mboka ekokoma bale. Donc tout en ndundu. Ndundu kumpala. Mboka fozala na inquiétude, justice, mbongo ya l'État foko banga yango. Bata FCC bado pakane. Bo pakane, bo ibaki hein. Vous allez restituer l'argent des contribuables. Oye outi na ba impôt réel. Bo zongisa. Bo bangani. Et à mon abinoté, voilà. Il y a un justice en otage et les kati. Vitesse. Moudingai Jaco Star. Nasina Zongi. Totikali na numéro moko na Saint-Thomas. Certainement, parce que Sengi est trop. Toko baksape élément oyo. Yaminaku. Toko tisango na actualité, tobe tango na Saint-Thomas certainement prochainement. Boya bakenasi na zongi déjà. Toki kemina kwa zo mwana te, il est introuvable. Yemo ko mutayebi pe ya koyebela. Nage Kalati. Merci Nabino tout. Tokutani très très prochainement, c'est-à-dire demain déjà. Nouveau numéro. Merci. Goodbye. Beaucoup de love. Tous ensemble de Nabino. Fachi, c'est la force tranquille. Zanga na yombongo. Zana béton. Et monsieur Sili.